kosimba pe kisika kokende kosukola yo yaka na temple oyo monene ya restauration et multiplication tokozala wana na lusambo ya makasi mercredi tozawa. Merci beaucoup bandeko balandi ya chaîne oyo, merci beaucoup nzamba mona yo ko changer chaîne te ezali mwana na yo pasteur na yo prophète na yo oyo alekaka na émission oyo prophète parle yango na ye lisusu na memeli yo lisusu message moko ya makasi boyebi de déjà que pasteur nenga leki boye tokozala édifié pe tokozala béni déjà benga baninga bafungola chaîne oyo vraiment balanda yango benga baninga bacha ba crédit parce que lelo na kosambela lisusu pona batu bulamu na nzambe ekomonana tikana yebiso ke nzamba azomona yo nzamba yebi ba paso zanango nzamba amona ba souffrance nyonso ozomona nzamba amona ba bitumba nyonso ezali koko omembela yo azana liloba koleka ya docteur azana liloba koleka memu ya famille azana liloba koleka memu ya motema na yo moko est-ce que bike motema eloba rapé motema koma komi condamné motema koma komona lokola ndenge na komi na suka boy makambo nyonso esiri nango makambo nyonso ebebi nango tika passer kakoji aloba nzambe oyo akela likolo nzambo akela mabele nano asuki te yo okosuka yo okomona lokola makambo ebebi me nzambe nano asuki te zala fidèle na émission oyo ko changer te landanga malamu nalinga na betela yo lisolo moko ya mutu moko pe oyo abungisaki elikia ya mutu moko boye pe na Bible vi na ye ekomaki par terre nazolinga koyebisa yo soki olingi oyeba na vi na yo koza kombati koza na babitumba moboye oyo ezotelemela yo la fois passée na lobelaki prison satanique lelo na azolobela nini oyo ezolandanga nini elandanga. Bien-aimé dans le Seigneur, omitunaka, pourquoi kakanga? Nini oyo ezolandanga na sima. Bible elba ke moment Moïse akanguli Israël na maboko a Pharaon, Pharaon afandaka te, atelemi abandi kolanda. Okopenaka te, même eloko ebandi malamu, il faut ka atamoko boy ekatana ebeba. Nini oyo elandaka yo, nini oyo ememaka na échec wana nini ekrea kama kaka ebeba nini esala kaka ke vina yo ezonga kasima. Bible eloba ke Bartimée azalaki mutu lokola yo Bartimée azalaki pe nakacha descendant ya Abraham. Laisse-moi te dire bitumba o ezolanda yo pasteur na yo te mutu akosira lisango ozana devoir ya kotelema ya koluka délivrance ezana batwebele bazaba prisonnier satanique ezana batwebele Satan akanga bango afrena vina bango apimela bango bolamu apimela bango esengo mema bolandanga na libota na bino mutu abala kazate mutu oyo mema keli bale senika azonga nini elandaka yo na sima pona kozongisa kayo na sima pona komemela kayo ba échec oyo. Bible elba ke Bartimée musala na yeni telema kufa misu afanda kaka kolanda kaka oyo aleki kabela ngai oyo aleki pesa ngai nazo yebiso ke na lola awa nzambe moko azali nzambe ya ba prophète azana makoki ya kobimisa yo na kasho Satan tieyo azana makoki ya koséparer yo na ba esprit oyo ezolanda yo na sima. Bible elba ke un jour Bartimée ayoki mungongo ke Yesu aleka Bartimée bi non mbala oyo na kotika la kaka oyo ya kofanda te mbala oyo esengeli na telema mbala oyo esengeli na lukelongi ya nzambe tikanga na yebisa yo famille oyo ekangama tokoyeba ngo ndeni tokoyeba ngo ndenge bazana ba échec tokoyeba ngo ndenge makambo erepetaka na vie na bango tokoyeba ngo ndenge bazana bitumbebele. Oso comprendre que kaka obaliye ne musale sisili kaka bokutainaye ndoko mikobela bela kaka wa ayena ndako na bino nde makambo nyonso ebebi esengeli koluka Yesu. Bible elba ke Bartimée tangu kaka ayoki
ke Yesu aleka Bartime azui kondima bino esenge na telema na loba na ganga Yesu ayoka ngai. Mama ane oyo nzamba kusisa maladi na ndako oyo, ane oyo nzamba kubundelo betumba, ane oyo nzamba kobimiso na mbeto hopital, nazo sentir ke batu ebele nzamba visite bango, ke batu ebele bakomona bulamu na nzambe. Comment okoyiba koza poursuivi ba esprit moko bo elandaka yo? Premier élément na bandi makambo na nga na bandaka. Premier élément o comprendre makambo ozo sala ekomaka suka te. Excusez ba kena batu ebele makambo sala ke ekomaka suka te. Ezala ba esprit o elandaka yo pona komema échec na makambo nyonso o sala. Combien de ba makambo malam oyo banda? Yake mutu abandi même commerce, ya e-commerce akomisa ngo suka te. Dès kabane sengeli kaka ekatana na ebisa yo mutu olandanga na kombo na Yesu Kristo nzamba pesinga manda ya kofongola yo esengeli ane oyo Satan ateri na prison na ye, ateri na gauche, ateri na droite, prison intikale vide. Nzamba sa sikoli yo, nzamba sa longoli yo. Laisse-moi te dire, nzambo ya zana lola makasi na ye nanu esukite azo sala, azo fongola bato, azo balisa bato, azo kangola bato. Bututu nini oyo elati yo? Eskoza na kondima na pokwa oyo même na nyonso okolanda émission oyo nzambe ya ba prophète, nzambo ya prophète parle akoki pe kosala ke même na maloba musai na nzambe mulile koma pole. Bible elba ke Bartime oyo akangama kana ténèbres miso emona te, mais jour wana Bartime abi non na kofanda boyete esengeli na loba makambo vina yo oyo bimelaka yo échec esengeli otelema, esengeli oluka nzambe oyebi nazana ba prière kwa moto kosakana te tolukelungi na nzambe tutozo simba nzambe ya koloba ke 2020 oyo kasho ya Satan atali gauche atali droite vide place batia yo wana osofungwa po mutu ayeba kaza poursuivi na monde ya ténèbres okoyeba ngondenga nini okoya ko découvrir yango na makambo oyo esilaka te. Ba inachevé na vie na yo okutana ba inachevé ba makambo ebanda ke sila kate chantier ya vie na ayo etonga makaka na ba inachevé makambo ekomaka suka te makambo ekata na kaka même mutu alaki yo po apesa yo problème même bandi dossier ozoba ke oyo na kozuila mbongo mais tango zobanda kaka na ibando omona ke ekende bien mais quelque part mutu wana finaka bouton wana anyati bouton pap même bandi makambo alibala okomona ke bozo kende bien na minute we mutu afinaka bouton wana fini pap ekatana po oyeba koza poursuivi na ba esprit okomona makambo ekatana mingi. Laisse-moi te dire, nzambe ya ba prophète ana makoki ya kosikola yo, ya kolongolo na bitumba oyo. Tala, yo mutu sepela, yo mutu oyo, yo kike mateyo eza pona yo, kolekisa occasion oyo te, landanga jusqu'à la fin, landanga inako sambele la yo, ngana sola kaming na ba SMS, omoni numero na nga ya Vodacom eza wana, eza numero ekoki kozongisa sengo na vina ayo, benga numero wana. Comment SMS naza en direct toko solo la na ko sambelela yo mulile ko koma pole Bartime le baki trop c'est trop na kotika la boyete esenge na loba esenge na telema jusqu'à quand okana komona kaka ténèbres même Jésus lobi mulile ko régner kaka te esenge li pole ya nzambe ekita na famille libota na bino etekama libota ya ba inachevé makamunyo so ebeba po oyeba koza poursuivi. Première signe na pokwa awo na moi awo eza makambo oyo ekomaka suka te obanda musala bien mais mutu afinaka bouton wana anyati pap makambo musala ekofi bando tikala chômeur vino oyo tikala inachevé okana kate kokozwa mwasi apamba okofanda naye na kati ya ndako obandaka pe projet ya libala mais mutu wana anyata bouton makambo ya libala ekatana bitumba etelema makambo eyebele vina yo pe tikala bongo tika na moment oyo ozolandanga nzambe ya ba prophète afongolela yo lola vina yo efungwama otatola munene ya nzambe soki moteme biso ke pasero na nakutana naye
kokanga motema te, yaka benga ngai, même ozolanda nga na poto, même na Brazzaville, même wapi, pour hésiter te, émission oyo prophète parle eye na mboko opona yo, nzamba telimisa opona kosikola yo, nazo révéler yo mbala moko oyeba kozaka poursuivi na ba esprit chantier oyo esilaka te. Eza na bato ebele na vie na bango abandaka ba projet komaka suka te, même abandi commerce makambo ekosuka kaka na nzela. Eza moko ya signe ya kotalisa oke il y a les esprits oyo bazo combattre yo. Deuxième élément, comment comprendre que ça poursuivi même na nzela ya basonge olota kaka basoda balanda yo, olota kaka kozo kimambango, olota kaka batu moko boy baza ko entourer yo. Bible elle va que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Seigneur oluka délivrance, ngonga ya délivrance. Omoni Satan akotala bo prison ntikale vide po Yesu yaki kosikola. Yesu akoti na temple alobi l'esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint tika na pokwa awa tika ngonga oyo zolanda musala ya nzambe nguya moko ekotaka cha nzoto na yo, condamnation ya malade, condamnation ya bobola, condamnation ba condamna bino na 2020 oyo prison Satan tika la polele. Oko comprendre te même na ba songe oloteka bandoto moko boy ya kolandaka yo, bandoto moko boy ya kolesaka yo, eza moko ya basine ya kotelso koza kombati tala na makambo oyo etalaka mokonzi te, na makambo oyo etalaka muntu atanga te. En réalité dans l'homme c'est l'esprit, esprit nde oyo epesaka identité ya vie ya muntu. Na habite solanda nga oyo eza makambo ya vie moi makambo ya vie basalaka nango bajete tellement la prière benga numéro ezawana comment ne fixe SMS kosuka na kokomate lelo na ko prophétiser même pour na 15 personnes kosuka kaka wana te yaka koluka passer kakuti vina yo kofungwa to komitan ya kelona etika la kimia te tango Satan asala musala nzambe pe asala musala pour na kotelisa batu ke yene nzambe. Bible eluba ke moma Bartime a sentir kaka alobi non mala oyo na kofanda te ofandi pe mingi siko tokomi temps ya otelema, tokomi temps ya olukelongi ya nzambe, tokomi temps ya oluka nzambe asikola yo. Deuxième élément, na lungwete nazaka wana. Deuxième élément, bandoto ya bambangu, bandoto moko boye balandaka yo kaka. Eza moko kotelisa que il y a les esprits oyo ezolandaka yo. Troisième élément, c'est très important. Yo mutu ozola andanga échec ya ba projet. Yo banda makamba dubai. Yo banda kama kamoko ya kotonga ndako tala bando sumba terrain kala kuto ebota na matiti kuto ekomi na ba problème ba botola yo yango pona nini ba projet na yo komaka suka te dès ko bandili kambu il y a toujours force moko boy force wana nde eyaka kosala ke ba projet na yo échec emonana tikanga na ebisa yo. Nzamba Biblia ana makoki ya kosikola yo, nzambe ya Bible ana makoki ya kosala ke vie na yo bakanga na monde ya ténèbres. Nzambe afungula yango na Bible na ngai mwasi moko boy atanga makila makila etangi ebele minganga balembiye batu babayeye me mukolo moko ayoki sango lokola yo pe oyo ozolanda ngai oyo ka sango ya Yesu Kristo, l'homme de 33 ans. Yesu ako permettre te otikala na prison ya famille, Yesu ako permettre te vie na yo ekanga makaka, Yesu ako permettre te même na poto ozolanda ngai otikala kaka bloqué. Yesu azana makoki ya kosikola yo. Est-ce que ozana foi? Est-ce que on lima na maloba musai na nzambe? Est-ce que on lima que ndenge prophète aloba boye tikanga na ebisa yo atapo na mboka oyo ekosenga kaka parlement te, ekosenga ba homme de Dieu lokola ba kakuji boye soki na lobi nzamba yo kaka nzambo oyo azo sala ke olanda nga na pokwa awo olanda nga na ngongo oyo aanda makoki ya kofongolela yo na ebite soko zolanda ngai. Naza na direction ya Shaba na avenue Lando numéro 78 numéro na nga 081 078 14 40
numéro oyo ekiko fongola yo, numéro oyo fongola bato ebele eza chance lokola Bartimée même amona te mais matoi na ye ezoyoka ba esprit oyo elandaka yo wana ba esprit oyo ebebisaka chance na yo même place bazozwa bato yo kaka soko okomi yo kaka soko bandi makambo wana il faut kaka makambo ebeba. Il faut kaka makambo ebeba nini ezomisaka osi nde message ya pokwa lelo. Troisième élément wana échec ya ba projet vie ya mutu aresiraka na ba projet soko sali projet songolo simbi mbala moko mati niveau soko sali projet pakale simbi o matini niveau mais ya yo ba projet katana kaka yo banda makama voyage kala mbelo voyageur mais ya un esprit ovelanda quand même na ambassade bisiko kotisi dossier esprit wana elandi mbala moko bisiko bandi koteka esprit wana eye ko bloquer est-ce que on dit que nzamba cha barrière entre ténèbres na lumière osomona butu ye na moi na tuna yo est-ce que somona na moi 14h butu e bandi à part le roi ya Yesu parce que azalaki lumière nde sengelaki lumière ekei mulile sana e ya ko dominer mais mulile umelaki te. Mais yo il y a pas esprit oyo so landa kaka pona ko bebisela ovi tikambala oyo bota foi mon frère bota foi ma sœur lo les apambate nzamba zali nzamba na makoki ya kosikola yo nzamba na makoki ya kobundela yo nzamba na makoki ya kubisona mbeto hôpital oyo na loba lokola musakoli okokufa na maladie oyo te kosimba kisi te komimbo mapete nzamba zali ata na famille babwaki yo bango babwaki yo mais nzamba babwaki yo te yaka na kosunga yo na prière yaka tokosambela na yebisaka bato ke soki bapaster mosusu barata délivrance na yo mais turu na nga lole fungwama nde bisika ozobikisama nde bisika liboma ya mwana wana ezosila nde bisika sorcellerie ekoti na kati ya ndako ezokende koma okoyeba ke naza poursuivi. Quatrième élément ezali stabilité ya vie. Est-ce que oyeba ke bato ebele même akokisi 40 ans stabilité na vie na yo soko moni kozaka stabilité ozaka stabilité lelo fute na matonge lobi oza na yolo lobi ozali na wenza bitabe lobi ozali na talangai lobi tango ozo déplacaka wana ozokena ko perdre stabilité ya vie. Lelo eza na bato akokisi 50 ans mwasi te ndaku te eloko te eza moko ya esprit ya kotalisa oke instabilité monde ténèbre ba esprit moko boye elandaka yo même na ba église omono église ekomata te soki lelo eza na kasavubu lobi ekomi na yolo lobi bisika boye bien te moyen élévation eye eza te tika na mateya oyo tango olanda nga nzamba fungola vie na yo déjà na régie tango ozolanda ngai banda déjà kokoma ba message ko hésiter te est-ce que kuna bazo bengaka bon bo bengaka te comment infiske message lole kofungwama lelo ngana yo en direct nzamba kofungola yo nzamba kobundela yo ezana ba esprit mususu oyo ezolandaka yo oyo ezozongisaka yo sima mbala ona 2020 oyo Satan akoyoka soni vina yo oko avancer oko kende na pembe na kubanda koyamba bato bobenga te bokoma infiske message na moni kuna bazo signaler ke ebele bonsus babani kobenga te comment infiske kaka message bakopesa nga kombo na yo adresse bisiko bengeli tokotuna nzana vina o baba chango wapi est-ce que ozela kana bato ebele malgré azo tambula mais njoka ba memani na mboka njoka ba chai quelque part njoka ba chele muto aliboma moko alanda kayo njoka ba chele mo babilo mo boy oyo efrena kayo est-ce que on lima kenzambe ya Biblia ana makoki ya kosikola yo kenzambe ya Bible ana makoki ya kwakode yo délivrance tikanga na ebisa yo bako ba chela nzambe motema nzamba yo kisa ba mosoni te na kati ya Bible nanga ezana mwana moko atuna papa na mutuna rabi papa namoni koni namoni moto me wapi nyama tokobonzela nzambe Abraham atali Isaki albi Isaki bisika tokende nzambe ye moko ako pouvoir en
2020 oyo nzambe atala mpe kanda yo. Année 2020 oyo nzambe asikola yo. Nazoyebisa yo naokaliza moto na maboko. Comment message pour hésiter na 081 078 14 40. Molimo oyo elandaka yo o divorcaka kaka. Esprit oyo elandaka yo bani bakimaka yo kaka. Esprit oyo etelemelaka yo osubaka na mbeto. Est-ce que ozeba kana mutu mususu akona me demo moboyi ayaka batamu moko boy pona kokwesaka ye kopikisaka ye ba crise tikanga ina ebisa yo maladie ya ndekezaka ba esprit eyaka ezana mutu mususu okomona mois ya janvier azambie soka tokotikaka na avril ndenge ezoya boy mbala moko ba problème ebandi ezana ba esprit oyo ezolanda yo. Merci na régie kuna na papa excellence makusa merci pour bozali on a déjà bokomaka kala mingi te na abanda kosakolela yo kotalisa yo nini oyo eza nsima na yo nini oyo ezobloke yo tikala yebisa yo nanu makasa nzambe esuki te. Job aloba bamenaki bozwi na nga bakosanza yango nzambe akotelema ata na maloba ya suka banoko basi balobi bato quartier basi balobi yo moko osomi condamné tokomi temps ya délivrance tokomi temps otelema tokomi temps osala lokola baartime tokomi temps omikaba pona lola nzambe alobela quelque chose lelo est-ce que capitaine moko akendaka taxis atambulaka malamu likolo ya mai ayengaka na ye malamu commerce na ye nyonso etambulaka malamu me mokolo wana amema moto alibabe lokola bino mpe bofanda na moto alibabe na ndako bofanda na chor moto moko apumbwaka moto moko aye komema bablocage moko akosalana te banda aya na ndako milimo nyonso badai kolanda ye ndako na bino ebebi banda akota koma locataire na bino na lopango maladi ekoti banda okoti na lopango oyo nde mosala esili makambo nyonso ebebi ezaba esprit mabe oyo etelemaka mpona kolanda moto kobebi tala milimo mabe ekokende kokota na motema patron na yo kaka ntango ozokende boye okuti elongi 11 okuti akomi contre yo nzoka eza ye te nzoka eza baesprit koma okoyeba na kati ya mpwe oyo ya kotelisa oke soki omoni instabilité ya vie eza moko ya kotalisa oke vie na yo eza na baesprit oyo ezolandaka yo mpona kofrenaka yo. Eske ondimake nzambe akikosikola yo? Eske ondimake freinage wana na lolo eza na moto moko l'agneau de Dieu oyo aza na makoki ya kolongola yo soni? Tala moma batie Yesu na croix bakamati elamba na ye bazopasola yango njoka na lola nzamba bale kotonga elamba ya sika 2020 oyo ba mariage baboma makambo oyo babebisa kaka ndenge olanda musala nzamba nazosakolela yo nalobela o maloba na ngonga oyo maloba oyo meme tata na yo akoka kofrene yango te maloba oyo meme mutu nani oza likolo na yo akokanga ngo te. Est-ce que ba yo okokufa noki te okomona bana na yo? Est-ce que ba nzamba na projet ya bien oyo emema ba déception oyo emema bututu ya ke makambo ebeba kaka lelo nzamba komisa yo invisible na okiposa kosakolela bato posa kopriele bato kuhésiter te kuna na régie bazobongisa ba o basi bakomi tika kobenga soko zobenga moyen bazwa ba message ya bato bien ezate koma kaka message prophète Kakuti azali aw en direct nalali pongite oyo ya kotelisa oke lole eza pamba te mwana mobali moko Yesu Kristo azana makasi ya kolongola yo na ba esprit oyo elanda yo. Bible eloba ba sacrificateur babandi koluka nzela nini bakobomela Yesu yo pe baluka ba maladi nini ekofandisa yo na ndako papa na bino moko ezalaki likonza famille bapesi ye malade bakotisie ndako bokufa liboto mbima maladi moko. Laisse-moi te dire prophète parle nalobela ndeyo nalobela yo. Est-ce que ozoyeba kwana bilaka ya nzambe oyeba ke nzambe ko permettre te batu ya mulili bakanga yo? Régie excellence makusa est-ce que osobongisi pesa ngai
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Musakoli asimbi bakombo ya bato na maboko kotika liyo. Yonde nanu opesi kombo te. Yonde na anu obongisi te. Molimo ya nzana amona kata musika. Molimo ya nzana ayeba kama kambu. Atabisika meme mutu akoyiko mona te. Me molimo ya nzana emona kayango. Nazwi mutu aliboso. Mama na biso Brigitte. Bongo, est-ce que n'a déjà beaucoup mis bongo? Brigitte Mpongo, depuis Njili. Maman Brigitte Mpongo, depuis Njili. Nzambe alingi yomi. Nazo mona, olekisi tamo koye ba souffrance makase. Blocage zalaki makase. Pe ozalaki rejeté na libota na yo. Maman Brigitte, nzambe ala kisangai. Porte moko ezo fungwa. Kala mingi te, bazo pambola yo. Osenga ki mutu moko mbongo. Azaki kamakadi ya mobile na yo. Ba travaillaka na mobile na ayo sika moko. Osenga kaye mbongo. Pona makambo ya koteka. Alakaki yo ke akopesa yo. Naamona Maman Brigitte Mbongo kala mingi te porte ezo fungwama. Nzambe azo simba motema na ye. Toko koma tisi mene ezo banda te. Akobenga yo. Okozala beni. Tellement kaka na vie de prière. Nzambe akosala ke makambu nyonso ekende malamu. Wana zaki pona mama biso Brigitte Mpongo kuna na Njili. Awa na azui ser na biso Bisantu Grâce depuis Ngiri. Ser na biso Bisantu Grâce depuis Ngiri. Mulimo ya nzamba na kisanga. Na kacha libota na bino. Bateka ba mariage na bino. Otikala kaka yo moko. Ba grande ser na ayo 5. Basi ba senta ba monyoso. Otikala kaka yo moko. Mais nzamba zo la kisanga. Ke ba mabana na bino. Etekama na famille ya butata na bino. Mais grâce à nzambe ezo kitela yo. Nzamba lo ba ke yo. Okoleka na nzela oyo ba parents na yo. To bandeko na yo. Balekela kite. Te Bintu Grâce. Nzamba zo sa ero grâce. Kala mingi te ndenge ozape grâce na moni grâce nzambe ezokitela yo kala mingi te metika vie kimubulu na moni yo ozolinga mibali misatu ezali malamu te mipesa na vie de prière nzambe akosalela yo grâce mingi na moni papa na biso Norbert Bongo bokomi Norbert Keyendi Bongo Norbert Keyendi depuis Mongafula. Papa Norbert Keyendi depuis Mongafula. Nzambe alingi yo mingi. Mais naomona balongolo makasa ya kimobali. Nzoto na yo eza lisusu malamu te. Lukanga moyen na fungola nyonso eza te. Ozana mwasi moko boye obimaki na ye. Mwasi wana zaki sorcière. Lukanga tokota muzindo pe na kuede yo na ba prière. Awo ezali télévision nyonso eza kaka ya ngai kolobate. Mais yaka quand même tokutana nzambe ako salela yo bikamwisi yako sakanate. Namone awa mama na biso Cécile Bakili depuis Brazzaville. Maman Cécile Bakili. Est-ce que ça bongo maman Cécile Bakili? Ok, maman Cécile Bakili depuis Brazzaville. Monimo ya nzamba bake nzoto na yo olekisi na ba malade moko ya makasi. Ba uti coopérer 4 fois. Awa déjà ba préparer 5e opération. Luka moyen ya kobenga ngai après opération ezale ki na yo mutu aza sima ya bibitumba na ayo. Na yebi na kombo soko bengi na kosunga yo moyen koloba nyonso boye en direct ezate. Na émission moko elekaki na balai ko fongola nyonso ebele ba benga ba balobi papa ba secret na nga mususu opanzi yango na miso abatu ezalaki vraiment kitoko mingi te. Mais soko bengi ngai après émission oyo toko fongola makambo pe toko révéler yo pe toko sunga yo na ba prière yo pe ko hésiter te komaka SMS wana SMS makusa za kuna ba kopesa komisa na kotala makambo za nango ba prophète ba pesa kabango ba requête te prophète amuntu atali yo nzamba ba nikoloba prophète amuntu même kombo boye natali yango kaka nzamba ba nikoloba po nzamba pesa biso miso ba
aveugle nzamba pesa biso ba capacité ya komona musika ya mongalo baka batu musebele obunda bitumba oyeba source ya bitumba te obunda bitumba oyebi mutu obunda na yete okolela kaka vile yokozala kaka bloqué eloko mutu yezani oyeba source capitaine alobi na tambola kana mai oyo na kutana na makambo oyo te mais oyo nini oyo ezokomela ngai ekomi ntango lokabula mona nzambe yo pe kwesite te kaka ba numero wana ozomona wana situ ya Vodacom nde numero na ngamoko koma kaka message na sengi kuna na régie soki ba ope basi batindi pesa nga lisusu parce que ba mususu ba déclarer na émission moko eta koleka ke ya komaki ba nasakoela ki ete alors bopesa ngai lo ya mibale na ko bakaka na ko sakolela bato namoni awa bakomi kombo papa na biso Clément Mubeka. Clément Mubeka depuis Lingwala. Merci beaucoup Régie. Merci beaucoup. Clément Mubeka depuis Lingwala. Papa Clément Mubeka. Zamba le biboy. Ozana basi mibale. Boya na no mwasi moko. Aza pembe wazamu poussé. Aza pe mwasi moko otana na Équateur. Soko tiki mwasi wana. Makamu na yo soko fungwa. Vie na yo za bloqué à cause na aye. Aza mutu moko azana na état d'âme ya bien te. Ndenge ozola nanga aiboye zuwa décision papa Clément Mubeka ya kokabwana naye nzambe ya ba prophète akosala ke vie na yo efungwama ekende malamu kwezite te koma wana na 081 078 14 40 passer kaku du prophète parle aza en direct vie na yo ekofungwama okomona bulamu ya nzambe namoni abakomi papa na biso Christian Mukunza depuis Barumbu frère na biso Christian Mukunza oza musala ya nzambe na omona lipamboli munene me nzambe azo serenga yo omipesa kaka na vie de prière baselaka nzambe likolo moko libanda moko na kati moko libanda te zala serie na bible wana ozala ngo na maboko nzambe akwede yo soki obimi na mwa mensonge okomona makambo na yo ekosimba ekokende liboso namona mama na biso Fideline Ngoi depuis Gombe mama Fideline Ngoi nzambe alingi yo mingi longola bazua na motema mobali na yo azalaka ndumba te ezalaka nde musande akendaka azongaka na o wana ayaka namoni ye na bari te longola longola zuwa ozalaka na kanda makasi contre ye na bosolaka mingi na kikimia te molimo ya koswana ezalaka makasi mana biso Fideline Ngoi depuis Gombe zuwa décision ya kolungwa na kati ya zuwa nzambe wana akosela yo grâce yo pe kwezite te ezataya miracle eloko nini elandaka yo na sima ba esprit nini ezongisaka yo sima ba esprit nini ekreaka ba divorce ba esprit nini oyo efrenaka yo atosimbi mbongo esila kondeka boye ba esprit nini ebelisaka yo eloko nini elandaka yo po obelaka namoni awa mama na biso Justine Choka depuis Brazzaville. C'est Justine Choka depuis Brazzaville. Nzambe alingi yo mingi na libota na bino nyoka moko aza kote ya butata ye mutu oyo azoliaka bino mingi bobota makati me otikali yo moko nzambe alobi mikaba na priere makasi papa mino azalaka nganga atravayaka na nyoka me apesaka nyoka makila ya suka te ya mwana nyoka tomboka asilisa bino nyonso meme yo moko ozobenga ngai aokokomeli ngai zoto na yo eza bien te pe ozomilota mingi na kati ya cimetière benga ngai après émission oyo to nakosunga yo na ba prière nzambe ya lola akosalela yo makambo malamu namoni papa na biso Dimi Mikudi est-ce que ça bongo Régie Dimi Mikudi ok Dimi Mikudi depuis Lemba papa Dimi Mikudi depuis Mikundi depuis Lemba, excuse-moi. Alors, Lucas Régime, comme on appelle moi, minene, pour nana massacre de Congo, ya papa, ayoki la ngai kanda kuna. Dimi Mikundi depuis Lemba. Nzambe alo baboye. On néglige makambu ya nzambe muke.
Pona nini? Parce que ozo prier omona changement te nde olembi. Nzambe alobi telema na ba prière. Ozo poussa na kala mingi te na bénédiction. Nzambe nde mutu oyo atelemisaka lipamboli pona tango ozalaka na mbongo omikosaka luyenge mingi. Okoteka na makambo ebele. Nde Nzambe amonaka ke na luyenge wana okokufa. Yango Nzambe atelemisaka yango. Mais soki otie sérieux na vie na ayo, Nzambe akosala yo grâce okomona makambo nyonso ekokende kitoko mingi. Poesitete na régie kuna Excellence Makusa bazo koma yo pe tinda yango komela bango na 081 078 14 40 na zana direction ya Shaba awa tosola likolo mais sengeli ko consulter Nzambe oyeba bitumbo zanango oyeba ba esprit ninyo elandaka yo oyeba pona nini na libota na bino boza toujours fréfréné ko négliger te batu mingi bakenda ba échoua batu mingi ba welisa me batelema esengeli oluka Nzambe oyeba soki makambo nini oyo ezofrenaka yo oyeba soki makambo nini oyo ezokangaka makambo malamu régie bobakisela ngai lo nakoki kosukela ta wana na lo ya suka oyo ekosasala ke tobimisaka meme mwa bavérité ndamu ata nazosakola boye kozaba makambo mosusu ya motu ya makasi nalobi yango te parce que tozali na télévision. Namoni awa sere na biso Divine Tendai depuis ngiri sere Divine Tendai na ngiri problème ozana ngo ezali koko oyo abotaka mama na bino tangu yo obotamaka kende kotuna baparent na yo po na amona bango bakufa te koko na bino achaka yo soi na munoko alibaka ke okozala lokola ye yango wana azomona okakofanda na mobali moko te nzoto na ezaka presse moto yo moko oyebi ndenge na lobi oyebi makambo nini oyo osalaka sere Divine Tendai esengeli oluka délivrance ezaba esprit mobimba oyo elandaka yo pona kobebisa vie na yo makambo na yo esuka mabe. Mama na biso Rachel Mvangu depuis quelque part ye aboyi koloba bisika azali alobikaka depuis quelque part mais naza musakoli nayebi deja bisika oyo ozali na aloba yango oza na GB sima ya Shoprite. Alors Nzambe alobi boye telema na vie de prière makasi et puis tia discipline na vie na yo Nzambe akwede yo okomona makambo na yo ekofungwama ekokende malamu. Mais mobali oyo za na ye aza pona kobala yo te Nzambe atie wana pona kosunga yo tamuke après okomona akozonga na poto. Mais luka présence ya Nzambe makasi parce que na kati ya vie na ayo pembe wana oza nango eza pembe normalité bapesa yo yango na monde ya ténèbre pona osalelaka bango luka délivrance mama na biso Rachel quelque part d'ailleurs nasina tangisika ozazali tina ya yo koselikela ngai ezate ezali prophétie bakendaka nango tout droit. Tozali awa na papa na biso Paul Nkulu depuis Matete. Papa Paul Nkulu depuis Matete. Nzamba aloba bo ozana problème moko avant oya na Kinshasa ozalaka na Kindu. Na Kindu kuna ozwaka mbongo ya batu oyaka nango na Kinshasa ke osumba biloko ozonga nango banda oya otikala wa libela nde mukolo mbongo wana ye mutu aza à la base ya kolela kayo bana osokufeli bana 4 awotika na bana de yaka koluka ngai na kotalisa yo ndenga nini papa Paul Nkulu okoluka bolamu na Nzambe. Bible eloba okoyeba vérité kosikola yo okoyeba vérité okofungwama. Ce que j'ai dit ezana ba rebelle na bandako bazo critiquer baloba mais ezali vérité ekendaka malene mais suka ekoma kasuka mutu nyonso oyo olanda ngai en réalité eza makambo oyo epasaka na vie no ya kobatama en réalité eza makambo susu oyo ebombama oyebi yango te na la direction ya Shaba avenue Lando numéro 78 mwana
bumbu nyonso oyo ozolandanga eza occasion unique mpo na yo. Nzambe atyenga na bumbu pamba te, Nzambe atyenga wana mpo na yo. Bato bazouta maluku lelo baye na mwana mwasi moko kao akokata kotambola te, me makasi ya bapriere Nzambe azongisi ye, Nzambe apesi ye makasi. Moto ayeki ya kolala azongi ya kotambola mpona koyebisa oke ntango ofingaka basala Nzambe, ntango olobakaka Nzambe aza na mboko te, ntango ozokanisa apaya bato bayaka wana. Nayebi paster moko kote ya mama ye awo alungwa na mboka na bango Nigeria, akima kuna papa na ya molimo bakabona bien te, aya koto bien te, nde oyo yo ozopesa kondima me baoya yo ozofinga bango. Tala na mboko baprofete ya malamu bazali yaki okutani na ye makambo na yo ebongwani. Nazosukela awa wana bosima yango ngonga na biso ekomi kokoma na suka na sere na biso Plamedi Bayuka depuis Brazzaville. Batu ya Brazzaville Nzamba mona bino bozolanda biso mingi soki bobengisenga na oya na akokatisa kuna tokosambela tokosala ke kisi ya Brazzaville tokosala eske boyebaka ke mboka Brazzaville etekama banda na sommet tina suka makambo eza mingi oza television toluka Nzambe oyo ekomi temps ya moto epela monde ya Satan etikala polele. C'est Plamedi depuis Brazzaville eza na molimo moko ya masuba osubaka kisi 32 ans mais osubaka omitunaka mpona nini osubaka ezali esprit moko babwakela yo batindela yo yango mpo ofandaka na ndako ya libala te. Tokomi ntango ya yo kokatisa memo awa lobi na yambaki bato ya Braza balandi bateya bakatisi koluka delivrance. Ngongo eza ngonga ya pondi te yaka kofungwama. Nzambe atie musakoli na mboka mpona nini profeta aloba vie ya Congo echange bazoloba ke coronavirus soki coronavirus me awa na Kinshasa na Congo awa biso basala Nzambe tozela coronavirus ekokutana na moto ekokutana na makila na Yesu awa ekokota te ata bato zoka wana kekoti eza mensonge po Nzambe aza na mboko oyo biso to prier Nzambe solo Nzambe ko permettre te manere na mboka oyo. Tana undenge tumataka babisi tofandaka 4 na ba tofandaka siko coronavirus ekota wana Kinshasa tokosuka tane tokota na eglise plein wana tokangami coronavirus tokosuka wana ya mona invité mutu nyonso dimanche oyo tozana prière ya makasi na direction ya Shaba avenue Langue numéro 78 bango bakotia ba protège ya elongi biso tokotia ya molimo ya makila na Yesu Kristo ekopela moto naza koyebiso oke Nzambe ana makoki ya kosala makambo bien, Nzambe ana makoki ya kofongolela yo kuna otonga ngaike ngabanda na komaki non nasukiseli awo me nasukisi na television me na akoba koyamba tango kobenga ngai sola na mabie soko lini o soutenir pe ngai fote na kosambelela yo Nzamba kofungula yo lola makambo na yo ekofungwama okomona munene ya Nzambe na direction ya Shaba na avenue Landu numéro 78 na commune ya Bumbu Kasavubu ngiri yakana direction ya Shaba église moko ezawana bisika mafuta ya Nzambe zokita bisika musakoli aloba maloba ya ba prophète elekaka te ekokisamaka. Congo Satan akotela place ya Congo esefungwama Congo esi ekenda liboso ba police ya mboko Satan akotela place akangama ele na bino akosituka bosi bofungwama basala Nzambe ya Congo Kinshasa Satan akotela gauche droite amoni prison na ye esefungwama. Yesu aiki kokangola bana ya bato tika Nzambe apambola bino nyonso bozalaki branché na KTV lola etikala na bandako na bino nazozela yo ko hésiter te 081 078 1440 prophète parle lole kofungwama soki tokutani makambo kobongwana même olingi na ya na ndako ozomona bana bien te tokobimisa soseleli nyonso libanda même obike na biro na yo ozomona lokola mwa
tokobimisa biloko wana nyonso libanda mpe tokotumba yango okozala libre. Tika Nzambe apambola Excellence Makusa oyo asimbi kamera aza wana na mashini azobundana bolanda ngai na ndako. Tika Nzambe apambola batu nyonso oyo basimbi ba kamera pona tokomela bino na bandako. Nande kona biso Luison Lutanda ye muto azobundanaka ke bozwa pe biso kuna na bandako. Bazali ebele Nzambe ya prophète Kakudi apambola bino batu nyonso bolandaki biso nazozela yo tosambela kolo batela mboka oyo na coronavirus batela bakonza mboka batela congolais nyonso place nyonso tokomikuta meme na mboka ya bapaya tia biso makila na Yesu mipepe ya mokili ekanga biso te mutu nyonso alandi ngai ba esprit oyo elandaka ye ekomona yo te okobatelama na makila na Yesu tosokiseli awa ciao tokomonana merci.